Elohim, 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 lama sabatan. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, pona nino bwakisi ngai, pona nino sundoli ngai. Oyo ezali maloba oyo bimaki na monoko ya toma na bino Yesu Kristo. Tango molimo ezali kobima. Likolo ya douleur. Nzambe abelele pa ya Nzambe mosusu, abeleli asengi ye secours alors que ye moko azali Nzambe. Nzambe oyo bato bayaka epa na ye po abikisa bango, ye moko akoki komibikisa te, abengi secours epa ya Nzambe mosusu. Nzambe oyo alambusaki bibembe, ye moko akoki kobima na ekuluzu te, abeleli Nzambe mosusu. Mateya lelo tozali kolinga kabola yango na lelo ezali mateya ya elenge mobali oyo asalaki kosolola na papa na ye mokolo ya Pâques oyo euti koleka. Ezalaki Pâques, fete ya bakretien oyo ezali elembo ya monene mpona bakristo. Elembo wana ebongwami na moto ase convertir na l'islam. Bolanda ngo na bokuse tina suka. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Balandia matea na biso ya Islam na ntinga ya lingala na pesi bino salame sikanyo sobozali na kumisi Nzambe. Nzambe oyo apesaka baba mwana azali koloba, Nzambe oyo apesaka vergle mwana azali komona, Nzambe oyo apesaka kinkata mwana azali kotambola. Na tomboli mosapi lisusu na kumisi Nzambe pe na confirme foi na ngai pai na ye na lobi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Na lobi na monoko ke Nzambe azali moko, Nzambe baadoraka ye, Muhammad azali toma na ye. Nazali na Nzambe mosusu te apart Allah, Muhammad azali toma na ye. Bandeko balandi ya matea na biso ya Islam, nalingi ya solo to kabola sije ya lelo lisolo oyo ya mwana na papa ememi bango na Islam. Ezalaki mokolo ya Pâques oyo uti koleka, papa azali kotambola na mwana na ye na eglise. Mwana telemi liboso ya statue ya Jésus, atali statue atilisi. Alobi na papa na ye, nani yango asalaki ye epona nini basali ye? Mwana yokaki mawa makasi komona mutu bafungoli ye maboko, babeti ye basete, babeti na genou, batie makolo. Ayokaki pasi atuni papa na ye, papa oyo nani na kwa, oyo nani na ekuluzu? Papa na ye alobi na ye, mwana na ngai oyo nde Yesu Masia, Nzambe ye moko en personne. Amikiti na mokili pona koya kosede bato. Mwana atuni papa na ye, pona nini papa na ye atikaki ye basala ye mabeti na niveau oyo? Pona nini papa na ye asundolaki ye, aboyi koyede ye ti basali ye boye? Soki ye moko pe azalaki Nzambe, pona nini akokaki komibikisa te na kati ya mabe oyo to pasi oyo batie ye, to na kati ya mikakatano oyo batie ye? E papa répondre mwana na ye alobi, manso oyo ozali komona esalami kaka na volonté ya Nzambe, pe na nguya ya Nzambe, pe na décision ya Nzambe. Nzambe asolo adesidaki eteke mwana na ye to ye moko akita na mokili po aya kosomba masumu ya bikelamu na ye,
po aya kolata masumu na bango po masumu elekaki ebele nzambe ye moko akiti na bomoto akita po ete aya kose rachete po na masumu na ye po bakata baboma mwana na ye po masumu ya mokili ekoka kolimbisama yango elekaki bongo omoni mwana wana azali kristifie Jésus azali kristifie po na masumu na biso akufaki likolo ya masumu na biso. Allahu akbar subhanallah. Tangu papa apesi réponse oyo mwana tuni na papa na ye alobi oh papa na ngai eske soki okuti ngai bazali kosala nga makambo basalaki Yesu baza ko crucifier ngai baza ko beta ngai bakobeta nga basete ti babomi ngai eske okokanga motema ya solo sans que o réagir? Eske okokanga motema ya solo okanga misu? Omona bazali ko sacrifier mwana no ya innocent likolo ya bato yo bazali basumuki. Papa alobi na ye en réalité je pourrais pas na kokokate kokanga misu na ko réagir na ko linga ko protéger yo obima na kati wa mwana alandi na maloba alobi na papa na ye alobi soki yo papa na ngai ya solo okoki kosundola ngai te okoki kolinga komona ngai te na se ya batortire ya loyenge oyo koma nzambe akoki kosupporte komona mwana na ye to ye moko babaka ye na ekuluzu na bato oyo yakelaki batiki ye pe na lingwanda babeti ye basete na maboko na makolo. Koma nzambe akoki kovanda na kimia atala ndenge bazali kotortire pe koboma mwana na ye likolo na bato ya masumu pe mpo na basomba masumu na bango? Comment Nzambe le clément et le miséricordieux, Nzambe ya bolingo, oyo ya makasi, oyo kela mokili, oyo kozwa décision likolo ya nyonso sans que muto a influencer ye, akoki kovanda na kimia avanda tala ndenge bazali ko crucifier mwana na ye. Alors qu'azali na puissance ya koloba soit et ça se fait. Elengi nini kotelaki Nzambe na motema na ye. Oyo elongolaki mawa na motema na ye po avanda atala mwana na ye ndenge azali kolela Elohim lama sabachthani. Bandeko balandi ya mateya na biso ya Islam na lingala papa ya solo atikalaki na qu'est-ce c'est na maloba mwana na ye ya moke analyse ya mwana na ye ya moke abimisaki na monoko na ye erevoltaki papa ya solo po akanisa double de foi. Ayokaka epai ya bamisilman tango bamisilman balobaka Nzambe alobi na kati ya Kora ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. O bino bikelamu nanga obosali bambeba bozonge pai nanga bosenga pardon pai nanga na kolimbisa masumu na bino nyonso. Papa akendaki pongo kokoma na moské esika nini akendaki kokata shahadu pe kotémoigner na munoko na ye koloba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya solo papa na mwana balongwaki na religion oyo Nzambe ye moko akitaka na mabele mpona kosomba péché ya bikelamu na ye, alors que ake na religion oyo Nzambe akitaka te place ya avandi ya kobouge te nyonso oyo sengi ya kopesa yo ata pardon bomaki 1000% na kolimbisa masumu. Asengi bandeko babala bandeko nyonso bazali kolanda message oyo video oyo bokabola mona baninga po ezali kolamusa mitema ya bato milimo ya bato. Avant bokende kokota kuna na kati ya basika oyo bokendaka kosambela wana esi bakangi yo na lizita batie yo na nzungo komi kobalola yo moko kaka ulule oyebi so eloko osala te batuna yo awa oyo nani oyo Yesu oyo nani oyo Nzambe kaka ye moko na Nzambe kaka ye mwana Yesu yebanaka te azalaka Yesu azala Nzambe. Mais en fin de compte ezalaki kaka te soki ezalaki Nzambe bikelamu na ye moko babomaki ye, soki ezalaki mwana Nzambe bikelamu ya Nzambe babomi mwana ya Nzambe pour vivre. Alors que péché oyo Yesu akufela ti lelo ezali ko continuer mon Kristo moko te atika jamais kobosana kosambela po soko tiki kosambela komi païen. Na mi pesi conseil na baye bazali kolanda mateya oyo tobanga Nzambe. Ezalaki bongo votre humble serviteur Cheikh Youssouf, le directeur et le fondateur de Planète Islamique,
Pour plus de vidéos, bolanda biso na www.planeteislamique.com. Pour bolanda biso na Planète Islamique, l'ère de la vérité en Lingala. Wana ezali bongo pona kopesa bino ba mateya na biso ya Lingala. O bozongi na Cheikh Youssouf na YouTube pona kozwa mateya oyo ezali ya français. Kabola vidéo oyo po olakisa ki bondimino epai ya Nzambe po soko bombi yango olakisi association na yo epai ya Satan na pesi bino salamu esika nyonso bozali botikala malamu ala akile biso na nzela ya solo alongola biso na nzela ya bayi oyo azali na kanda na bango oyo bazali bongo ba Kristo na ba misusu wa akhiru dawana walhamdulillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you.